Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banakino Buyukiti Buguyoka kaka Kinshasa na biso Kin eleki partout KNB Kinshasa na biso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo karata kate ya on a bien yo Jimmy Mukende Oumela KNB Kin eleki partout rien à dire toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana Kin ke bana jako zape so kutanango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi Ekeyo venanga Jimmy Mukendi numéro 39 vérité lequel n'a pas problème on a fini batou par les mes habitumbate eza fimbute eza likofite c'est comme likofite fimbu seke kuluna et amamba mutu bikina papier numéro 39 ne ganda gitamo oza kuya te Jimmy Mukendi Ekeyo okoli voyager obelo pemo kufe longwe o voyager te sauver likambo na tango na yango oyo tango Mukendi Jimmy Mukendi okoli voyager bitumba te na parlement fimbute fo bagarre mutu papier na bik KNB bundela gitambo osamola gitambo kuya te baya koya yoza ne grandi na gitambo Jimmy Mukendi KNB Ekeyo. Vendredi 21 décembre 2018, bienvenue dans le numéro ya Sikaya magazine Abino. Oui, le bien Kabino va réalité ya vie à Kinshasa KNB. Après message, il y a président Yasseni, Corneille Nanga, dans rapport il y a élection. UDPS a lobby ce qui est élection et salamité le 30 décembre 2018. Makobenga peuple va se prendre en charge. UNC, viva! Coalition Cash, viva! Notre force, nous la tirons de cette base. Banamboka, Naye, Oye Bisabino, Boye. Bobo Sanate, tant au président Nabiso Azagana nous vivants, Tobandaka mouvement Oyo, Tozo Bundana Yango Lelo, mouvement Oyo, et comme Mabiso na changement au Tozali Koduka. Président Nabiso Akei, Atiki Biso Nabitumba, Oyo ya changement. Mais, Tolemba Kite Boyebiango, grâce à vous, au Simba Kibiso, de continuer à tirer Banguna contre mur.
Et là, quand liboso to bandaki nango ezaki accord au ya Saint-Sylvestre. C'est vrai que Banguna va réussir pour s'échapper pour tozaki na ba faible d'esprit na kati na biso ba débaucher bango. Mais biso pour na vocation pour ça pesa biso tobi to kolembate. Etienne a tikeli biso accord to continuer nango. Totier na accord wana condition où ils ont dit que attendez nini pas possible ma constitution té. Attendez nini troisième mandat est à la té. Et kokisa magito et kokisa magité. Voilà. Kabila a sali ba manœuvre pour na bandeko bazala qui faible à 8 mois paiement. Mais biso beto bito ko loimbate église ekoti makambwango communauté internationale ekoti makambwango Kabila kimakati asuki calendrier bimi, n'est-ce pas? Calendrier on a toujours contre mur et Memi est dit le 23 décembre 2018. Biso lobi lokola calendrier zali c'est que date il y a départ naïe et c'est comme ami, n'est-ce pas? Yes, il toujours na koluka kokima a créé likamba machine. Abiso na tie machine oyo opposition eko bendana. Na tanga ba obendana na olakisa communauté internationale bomoni bazo banga omoni bakimi bazo banga élection. Biso lobi soto sale erreur wana yoyo Tolobi, biso baba na Etienne Tshisekedi bako sara biso te. Tolobi bon, avec ou sans la machine to okende kaka. Toyeba ikezaki dangereux ezaki risque mais tobi to okende kaka. Parce que système eza ya contre mur. Moi on a muté tumbi ba machine, donc même le 30 autres la kaki binona, moyen pesa les mesa souté. Système ya contre mur. Kwanza Tobule, Tobendi film. UNPS viva. UNC viva. Cash viva. Tolobi, Oyo est un système de jeu. Il y a pas Lukaba distraire biso. La jeune na biso fait babimi babando fâché. Babanda oko c'est la kabango makam. Bomoni bana mai na biso ndenge bakoseli bango bakambo kamwena sabu bakateli bango ba 20 ans. Et ça système il y a pouvoir aux aliados. Toujours mensonge au monter ba film boko c'est la batu makam. Yango na kosenga bino boza la calme. Oyo ka position o biso to zui. Bobo sanate eloko na boye bisabino. De mon vivant na pouvoir oyo bino bopesi ngai na kiti oyo nga na eko remplacer esika leader na biso charismatique afandaki na zui devant vous devant Kolo Azakoyo Kabiso serment il y a jamais na trahir bino. Ma position, peut-être que c'est Belsabino, mais voyez que c'est toujours pour l'intérêt du peuple. Tant que Bino Bokopé Sabiso Makasi, donc on sera toujours là pour n'accosser la Bino. Le général attend la déclaration politique concernant l'Ikamboyango. Déclaration politique de cash suite au énième report des élections en RDC. Le cap pour le changement cash a suivi avec consternation, mais sans surprise, l'annonce en séjour par M. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, du report au 30 décembre 2018 des élections tant attendues le 23 décembre 2018 par tout notre peuple. L'opinion nationale et internationale se rappelle que le cash
bien que convaincu que M. Joseph Kabila n'a jamais eu la moindre volonté de permettre l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, à l'issue de son second et dernier mandat, échu depuis le 19 décembre 2016, avait levé l'option courageuse de participer aux échéances de la campagne électorale. Le cash demeure convaincu que Joseph Kabila ne veut ni quitter le pouvoir, ni organiser les élections au terme du nouveau délai annoncé. De ce qui précède, le cash réaffirme sa position, condamne avec la dernière énergie cette énième forfaiture de Joseph Kabila qui grippe le processus électoral pour le maintenir illégalement au pouvoir. Mais sévèrement en garde, M. Joseph Kabila et prévient qu'il n'acceptera pas un autre report, même d'un jour. Affirme poursuivre sa campagne jusqu'à 24 heures du scrutin, conformément à l'article 28 de la loi électorale, soit le 28 décembre 2018 à minuit. En appel à la vigilance du peuple souverain, mais aussi à celle de la communauté internationale, en l'occurrence le voisin, l'ONU, l'UIA, la SADC, l'Union européenne ainsi que les USA. Appelle le peuple congolais à se mobiliser en vue d'obtenir les élections au 30 décembre 2018 par des actions pacifiques d'envergure et au cas contraire poursuivre ces actions et même les amplifier jusqu'au départ du régime de Joseph Kabila. Numéro 39 ya Kintambo, notable Jimmy Mukendi apesi consigne ya vote pour ndenge bana Kintambo bako voter. Bandeko nanga ya Kitambo, bandeko ya ba quartier nyonso, quartier Kilimani, quartier Salongo, quartier Itimbiri, quartier Uwenze, quartier Lisala, quartier Lubudi Luka, quartier Lubudi Nganda, bandeko nanga ya Jamaïque, bandeko nanga ya quartier 1 Kaluka, ba église catholique, église protestante Sebeko, bandeko nanga nyonso. Il y a l'église de réveil, puis bandeko ya vous voir sans oublier bandeko na biso ya kimbangiste ya magasin, bandeko nyonso ya Kitambo. Ba groupe ya ba orchestre Dudu Kibinda, Sele, Swede, bandeko na ngai ya Renaissance, bandeko ya Kamos ya Renaissance, bandeko nyonso ya Kitambo, bana ya Kitambo, batata, ba mama bandeko, surtout ba jeune. Dimanche oyo toujours kine ba élection oyo tolelaki ba élection oyo Thérèse Kapangala mwana na biso ya Matadi Mayo mwana ya Kitambo akufa ba élection oyo Rossi Mukendi Chimanga akufa to bane ko réclamer yango pe mokolo ya dimanche oyo tozali ko kende ko voter ngai mwana na bino kombo na ngai Jimmy Mukendi Chimanga nazali candidat député provincial na circonscription ya Kitambo oyo ezali commune na biso pe numéro na ngai ezali numéro 39 pour na voter ngai na députation provinciale ya Kitambo. Message na ye nango liboso ezali message ya unité. Parce que élection o tozali ko kinezali bitumbate kasi tozali ko ponande représentant oyo ako lobela ba problème na biso nyonso ya Kitambo. Ba problème ya Kitambo eyebana. Ba problème ndenge ba kata biso Kitambo magasin za raison na Kitambo te ndenge ba lia biso ba parti ya Kitambo. Ba problème na biso o ya pauvreté surtout dans un komona bandeko na ngai ya quartier 1 ndenge ba pimela bino mai bozalaki na mai na bino calmement ba ekochela bino batio ya mikie mai ekatani pasi eleki ba problème ya misère bandeko bazali kolala bien te courant que tu n'en parles même pas pont et kaboli kaluka na bandal bandeko bazali kolela pasi oyo bozali ko vivre mokolo ya lelo détermination oyo bokoki ko zala nango ekozala malamu bozala na détermination ya ko voter bandeko ya opposition
pote pasi wana ekoka bongo kosila pote misère wana ekoka bongo kosila pamba te soki o voter mutu pona polo soki o voter mutu pona sombela ki yo bière yebaka ke akotika wana position ya pasi wana ye ako continuer ko amasser bambongo après 5 ans aroya lisuko senga yo o voter kasi biso bandeko o ya bino o tozali côté ya opposition côté ya peuple côté ya base to sengi bo voter biso pote tokoka kosala ba aspiration na bino to sala makambo o bino bolingi yangona le 23 ngai nazana ticket nga spécial oyo bana kitambo bayebisi ngai na pesa yango na batu nyonso yango na leki lelo na TV pour na pesa bana ya kitambo na présidentiel toko voter biso nyonso numéro 20 Félix Tshisekedi Chilombo na présidentiel to voter biso nyonso numéro 20 na députation nationale bana kitambo nyonso bako voter numéro 288 Martin Fayoulou Madidi et puis na députation provinciale bana kitambo nyonso bako voter numéro 39 o ezali bongo Jimmy Mukendi Chimanga ngai mwana na bino ngai mobundeli na bino ngai oyo na tombola bendela ya kitambo na kosala lisusu nini na sala nyonso bomona ba anniversaire à CNL bomona makambo ndenge salama na ba niveau nyonso bomona ndenge lingala facile kangaka mokili bomona ndenge pe to sala ba makambo su après kino mokolo ya lelo donc yango na to koloba boyi biso bana na bino oyo tozali ba jeune entrepreneur tozali ba jeune oyo ba koti na politique bo pesa biso chance neti ngai bo voter numéro 39 pour na changement ya commune na biso ya mingi ya kosala ezalité parce que batu nyonso bazali ko senga na ya na bandako na bango na ya bisiki ozali mais période de campagne le kai mukuse to kendaki bisika otokoka ko kende mais bandeko bisika na comité boko misa message bo voter numéro 39 Jimmy Mukendi bo voter na présidente Félix Tshisekedi numéro 20 pe bo voter na députation nationale Martin Fayoulou numéro 288 mbote ya kitambo ekomi 39 omoni muninga pesa mbote ya 39 komele ba numéro on a communiqué bino pour jour à vote boyebi ke ba vote ezali misato présidentiel national na provincial présidentiel au voté Félix numéro 20 national au voté Martin Fayoulou numéro 288 et puis provincial au voté Jimmy Mukendi Chimanga numéro 39 na tondi bino botondi bale ezali na kana bino boko tisanga na assemblée provinciale pour te Kinshasa na biso échanger. Merci beaucoup. Paul Tosoua numéro 72 yende Tchango Bachel Motema. Tosoua Paul numéro 72, Natia Libaya, pourquoi? Je dois défendre ma population. Mingi to pesa confiance, mingi bayaka na baendeke bazoya. Mais na simanango ba pesa mukongo. Tsango n'est pas à vendre. Balobi soki o voter ndeke ogota mapapu apumbwe ake. Balobi tsango eza pona ba tsangwe. Candidat na biso obiso to ko pesa ba voix Paul Tosoua. Paul Tosoua. Paul Tosoua. Paul Tosoua. Voter mutu aza lokola mbwa soko bokolie tango akolaka akendaka musika te asukaka na lopango na aveni na lopango na aveni nde nani Paul Tosoua candidat numéro 72 na tangu pesa Paul Tosoua donc batika na bango po ba poli déjà Tosoua numéro 72 bana tangu ya biso candidat Paul Tosoua, un point entrée. Numéro 72. Paul Tosoua, Paul Tosoua. Paul Tosoua, numéro 72. Ah, Matembele Simana Goudi. Allez, Goudianto. Maître Peter Kazadi, candidat numéro 493 na Moamba P 95 na Lemba.
Peuple congolais, population quinoise, habitants de Moamba et de la commune de Lemba, l'heure a sonné où notre conscience doit agir. Agir, c'est choisir l'UDPS. Choisir l'UDPS, c'est voter utile. Voter utile, c'est voter Peter Kazadi Kankonde. L'homme social, Papa Boboto, à l'écoute de la population. Depuis plusieurs années, aux côtés d'Etienne Tshisekedi. En ce jour, l'homme se révèle comme la solution aux inquiétudes de la population de Moamba et celle de Lemba. Voter utile, c'est voter 493 pour la députation nationale. Voter utile, c'est voter 95 pour la députation provinciale. Vive le changement, vive le renouveau, vive le ticket gagnant. Moamba, Ngonga Ebelemi, Pona Kopona, Molobeli ya peuple. Peter Kazadi, l'homme charismatique. Peter Kazadi, l'homme qui incarne le changement. Peter Kazadi, l'homme qui rassure. 493 pour Moamba et 95 pour les provinciales à Lemba. Vive le ticket gagnant. Maman sociale Pascaline Koudoura, elle candidate numéro 618 na Lukunga, na liste ya UDPS Tshisekedi. La victoire est certaine. Ce 23 décembre 2018, le peuple congolais est tout à fait satisfait de voir l'alliance UNC et l'UDPS. Et ce 23 décembre, nous aurons comme candidat commun de l'opposition Félix Tshisekedi Tshilombo, le 23 avec son premier ministre Vital Kamerhe. Voilà, c'est ça, la victoire est totale. Lokola Samuel Batinieo Nanda kwa Isaïe Amibisi bana nyonso Ya liboso ya mibale tina mokolo nyonso Samuel amonaki mopona miteo Emmanuel Le numéro 18 Emmanuel
descente ya CG ya UDPS Jean-Marc Kabound, candidat numéro 490 na Moamba, ezoleka un impact makasi. Allez papa papa ngai boyebinga bien oyokaka na télévision na baradio nakosaka te tozokana bien nazali Jean-Marc oyo boyokaka ndenge nazali awa nazali koyebisa bino boye nga nabangaka kaka peuple nabangaka kaka nani mutu mosusu te uti makolo Jean-Marc abanga te tozokana lobi l'herbe convoté Félix Tshisekedi na lobi bolanda ye te bana kiseso boya epa na ngai botuna ke Jean-Marc yo muto memela biso Félix lelo tozali wapi tozali na ebele ya koloba te na kosynthétiser message na ngai ti kokoma awa namoni pasi oyo bozali na yango balabala ezali te botala esika tozosalela meeting courant ezali te éclairage public ezali te bino moko bomoni na yango nazali koyebisa bino boye entre changement na continuité à pasi boponi nini entre changement na continuité à misère boponi nini entre changement na continuité à pauvreté boponi nini bobeta maboko Artiste ya makasi ya mboka o DJ Jinanga na bande bayembeli tike gagnant Fativite. Bena Kongo wa Mungalata Kabaku Jingito candidat wetu Félix Tshisekedi numéro 20 atubwe shamukana. Bena Kongo tusungula bonso Félix Tshisekedi Banzala ishika mukongo tusungule Tshisekedi Bana batanga misale kota numéro 20 Président Vita Kamere sungula numéro 20 Cardozo Mwambalo kutusungule Tshisekedi Seje Chama Kabunda sungula Tshisekedi Dotere Eteni Lokongo sungule numéro 20 Ndego Lezer Lokutu sungula numéro 20 Yosadi Yoya Kisiano na Messi Fativite Félix Wanyi Weja Mukana Bena Kongo Tubwela Mukana Félix Wanyi Weja Mukana Bana Betu Tubote Félix numéro 20 Itere Kazadi National Kayembe Achama Tidon National Binge Yabo Kandolo Kapela Steve Mutombo DJ Chimanga National Maweja Dinese Bote Félix numéro 20 Atubweja Mukana Kongo wetu tobweja Mukana Maître Jean DJ Ilunga Mama Sarah Fédéral Funa Chibangu Janaï Floribert Kaske Mukeba Mathieu Kassanda Fédéral Lemba Bena Kongo tusungula bonso Félix Tshisekedi Banzala ishika mukongo tusungule Tshisekedi Bana batanga misale kota numéro 20
Président Vita Kamere Sungula Numéro 21 Cardozo Mwambalo Kutu Sungule Tshisekedi CG Chama Kabunda Sungula Tshisekedi Dotere Eteni Lopongo Sungule Numéro 21 Ndeko Eliezer Lokutu Sungula Numéro 21 Ezadi Yoya Cristiano na Messi Pativite Elike Yabana Kongo ye na Chilombo Numéro 20 yo Laurent Batumuna Funa Maître Patricien Seya Charlie Mboshana Augustin Kabuya Ross Boyata Toko Bosana Bolamu ya Fatie Namboka ya Kongo ye Tomoni ebele bayena lokota toke Yokabas Fatia yokakabas na ye Yokabas Fatia yokelaka peple na ye Yokabas Fatia yokakabas na ye Yokabas IDPS atuni bino Bozana bas INC Bozana bas batuni bino toke Bomba na force hypocrite parlementaire de Bolamu ya Fatie Numéro 21 Sacre voté ye Fide Bino Bana Bayaka Bamama ya Sando Bamama ya Gambela Ya Bino numéro 20 c'est Fati Bisiano na Messi Fati vite Kindoki Numéro 20 Mariette-toi Moufuna CGR Rivens Mikindo Tukonabo Chamala Chilamba Freddy Kalala Kazadi wa Kazadi Idise Wemba Kachama Aristote Ndonda Yango j'ai trop canal futur ah bon Fati Biso Basena yo Toko kote yo Maboko Pembe Fati Vite Biso Basena yo Toko kote yo Maboko Pembe Numéro 20 yo Biso Basena yo Toko kote yo Maboko Pembe Yokabas Fatia yokabas na ye Yokabas Fatia yokelaka peple na ye Yokabas Danchanda Kalenga Ifuna David Mukeba Funa Blaise Tongo Thierry Landu Imi Mukedi Tete Mbuyambo Funa David Ntala Tobote numéro 20 Patrick Tshisekedi Maranatha Étoile Yokabas Fatia yokakabas na ye Yokabas Fatia yokelaka peple na ye Yokabas Pacifique INC CG Mayo Mandeko Voté président Félix Tshisekedi numéro 20 Merci na attention au pesaki na magazine na bino ya lelo et comme ina suka tika bongo na souhaité ba meilleur vœu na balandi nyonso ya magazine KNB pe boye ba ke Kinshasa et l'équipe partie Réalité ya bana ki réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso et l'équipe partie magazine Kinshasa na biso la mama kino bafuna